yango nazoloba yo mobali mosusu mpa kolingo ntango so aza na bapossibilité te mpo bobalana mariage eza marché argentin ete koke bolingo nde na mwasi na ye wana ya grave. Allô, bonjour. Maman Eliane du service traité de console à Providence, la présentatrice de l'émission Préparons-nous pour le mariage. Na obayebi ngate na za maman Eliane tu na saka émission ya Préparons-nous pour le mariage. Émission na Préparons-nous pour le mariage to na ba sujet ebele to traiter na kati ya émission ya Préparons-nous pour le mariage. Donc to za na pona ko préparer ba na biso bazo ke na kati ya mabala et puis ko conseiller pe ba to musu o baza na kati ya mabala. Souvent na saka émission nga monter na sala rencontre toujours na ba invité. Pourquoi na saka na ba invité? Quand on parle du mariage, on parle de la famille. Vu que mariage c'est famille, to za na besoin ya ba expérience ya ba to bazo na kati ya mariage to lingaka mingi bato o ta musu basi basala ki déjà mabe na kati ya libala ba réparer yango pour que ba mabe wana iko soko atteindre bana na biso o bazo contre mariage lelo te ou bien pe conseiller bato o baza na kati ya mariage o bazo linga ba bebisa te par exemple za na basi mususu bazalaka trop têtu so mbala zo ba alinga oyo kate o bato baza penza likamba bonga yo mona kaka ngai kutu ngautu basakana kana ngate ngakutu na beta ka bato ngakutu na finga ka bato ngakutu boy basi ya ndengo na mingi mabala na bango ekufaka donc tobenga bango ba reine vache so libala ekofi akomo regretter ngaya omona mutu aza mukolo abalaki peut-être na âge ba 21 22 23 ans libala ekofi na 40 ans alobi libala ne kufeka mais omoni ka ezaki bo mwana quand tu t'engages pour le mariage oza sous mwana te mwana aza mwana mukie oyo azakenda à collège même ceux qui yo moto comme déjà à 18 ans oza sous mwana te parce que na 18 ans ozo simba vola moto ko zotambusa moto ka yo moko tandis que so oza na 16 ans babengi yango conduite accompagnée oza na moto mais à l'âge de 18 ans oza déjà responsable na poto to mona kana bana to 18 ans ba imana banda ba parents ba comme ba responsable comme na banda kuna bango moko et voilà pourquoi to sera bémission oyo na émission na ngai na sera bémission mo culinaire na soka bato yo balambaka ba spécialité ba mboka na bango ba émission ko lamba na Alexa Kabino nyoso na zaka pona ko bungisa bana na biso o baza na kati ya mabala to opbake na kati ya mabala on apprend tous les jours moi je donne ce que j'aime on naza na ngolo ko eza mingi te na bengi sa ta muso mona moto aza divorcé abeti masola ba divorcé parce que là moi je suis madame Nito naza marié moyena beta masola divorce ezate faut mutu moko a vivre qui divorce enda ko beta masola divorce na moni makambu mabotel ba émission mususu na bengisi mama moko aza veuve vu qu'elle est veuve abeti bino veuve avivaka ndenge nini alors lelo naza na demande ya bato ebele ba yebisanga babi non mama Nitu eza bato mususu baza na kati ya libala zo vivre mona mobali na ye motema neza toujours et pas ex na ye so c'est le cas il comme toujours des comparaisons yazaki boyete papa yazaki boyete mon soko mi sokoto yo ndenge zo kanisa kuna soko mo zaki papa ko tikala kuna au mona be côté pe moi si mobali na ngona zaki très gentil na mais oyo aza gentil te bato bakokanaka te alors ndenge naza boye naza na ba invité mi bale na kisebino bango tout à l'heure naza na maman Angèle obomesani komona mona ye mingi na ngai maman oza créatrice sa ba bijoux oyo asaka ba bijoux on alati ba biloko on alati boye maman Angèle mutasaka ngo ye muto alati saka ngango na pesa merci parce que ya Angèle tika pe ko pesa comme ebele place au tchango pesa sauter naza pena ndeko na biso divorce la fois passée to sek na émission moko na papa divorce musoba oya groupe évangéliste bato balinga ki mingi ba réclamer ki trop ba maman ni tu benga biso sous papa divorce aya consolation na biso pour asoler kitoko alors il na saki appel na papa divorce na maman Angèle ba invité na nga baza déjà nga na uta ko bima na zongi mais na ki baza déjà pa na nga basi ba kotaki bango ba vandi
tokende siko tokende kota na kati ya émission lelo tozosoma makambo ba ex bino tobenganga mama nitu pochemba émission te mikolo si kende osabone kende ka na YouTube esenga kiloko ta okika na YouTube otelika kombo ya iska bakomika ka Eliane nitu osabone cliquer ka wana osabone na yo alors soki ba émission ekoti directement banda komona ba émission waka ko mama Eliane mikolo chete mama ba émission ko tu mikolo ezebele viki na kati na mikwa période hiver ba mariage ezaki penza te là ba mariage ke banda toza déjà na mois d'avril ba mariage ezoki no banda donc comment ezoki no banda ndeko timikolo ndeko olelanga siko mwa mingi na kina kutana na ba invité nanga tokota na kati ya masolo. Hey, maman Gel, ça va? Bolimbicité, on a quand même un bouchon. Ah bon? Ah, t'as pas le coup. Comment des bosses? Ça va papa? Bon, vous mettez? Non, ça va. Ça va, hein? Vous chantez? Bouchon, et puis bon, on est dans la contravention, mon co. Il y a une collection, hein? Oui. Non, ça dit une collection. Oui, mais que pas de bosses, hein? Oui, mais que tu vas bien là. Maman, ni tout. Yo, ozamoluba. Yo, yebite katala albina. Albina maman ni tout. Yo ozamoluba. Bon balo kumba ni tout ezalaka. Ah, pas de bosses. Yo gaye, oyebi ki batumsu bana molimo, baza molimo nini ya divorce. Albina nga. Mais quand même plutôt il va peut-être komono ngabi eh papa buni molimo divorce boy. Nga komona ngeli ni tout. Sina lata na ngai vraiment loko ya fumukanda. Mikesi ni tout. L'homme invisible Fantomas. Yo siko. Oui, batumsa molimo divorce. Mutazana songa mwe koma mubana bien, moi ça fumukanda ni kansi ni tout. On va pas pembe na bina baby singer. Baby singer. Et là les masolo des années ngwana. Faut pas ba identité quoi. Baby singer. Oh, yebisa kunga di papa. Comment nga poyo kena ngwa? Comment nga Eliane nitu yango wana? Ah, soki na James papa yebi biso batutu bana na mboko. Toza ba niveau de famille à poto. Ba comment na biso famille banase? Banase. Comment ka olati comme mobile? Oui, ils ont bien nengo. Que le comment nga? Oh, que le ko kena ngwa. Ndenge na otolo babino tout à l'heure bomoninga libana ndenge na saki introduction na solo na bino bato bolingaka MC papa nous pour le mariage na biki MC papa nous pour le mariage za pona ko bebisa te mezalaka pona ko bongisa na oto psemno ki sujet ya lelo sola makambo ebele sujet ya lelo tozo sola na likambo oyo etali ba ex femme ex homme bon ouais ex mari hein OK donc émission to ça lelo ezana demande ya bato ebele papa de vos na maman Angèle bo kango sur place bino so mbale parce que na biki na solo ki na bino na solo ki na bino te émission to ça lelo bato babenga mingi moi si tout compte mibale babenga to banana na moi si ko veki nga na moi si to banana na ba maman ndeko moi si moko abenga ngai alobi na ngai ke maman ni to yo o saka be monsieur ba makamwa mabala émission no ezaka tellement bien tozora makambo mingi ya malamu na kati surtout to sala ki totala ki témoignage ya maman Angèle nga nanga kina bo mapé libala mais tango na moni maman Angèle abi 30 ans et ke kaka di gashi to be onga gashi kaka ababa boyani na mobali maman Angèle abi reconnaître ki bambe ki ezalaki yaye ba faute ezalaki yaye alors esungi biso ba oyo esungi pe camarade nanga mo boyanga ki aboma libala abi akoboma so libala te et qui par rapport à émission de ce que na maman Angèle à présente il y a ceux qui na zo qui occasion ko ebisote yango po yoki mais si quoi le binga na problème na mobile na ngai ceux qui toza na ye osai kalika muke mambo ni kutazaki boete osai kalika muke ye kutazaka ko pesa nga osai kalika muke ye kutezalaki boye siko papa yo oza papa donc ozo représenter mibali nyoso nengo vandi ah est-ce que soza moi si na ona kati ndako boswani eloko nini o tunto yeba eloko nini ko kotinda ko zana mosi na kati ya ndako mais ce que seulement moni kama mais il faut kanisa o bozaki ne kala mais bosi boboyana c'est dit à quoi bon ce qui n'a pas la naître dans un premier temps que na conseil engi goloba ke ce qui mobali peut-être azana ba gère ba comportement wana o azo ko sala ke ce qui ba swani na mosi na ye azo kanisa mingi ex na ye. Moi je pourrais dire que c'est comme si na ex wana boya penate. Peut-être à boya pour na circonstances, peut-être à boya peut-être pour na réalité. Yo moni ba réalité musu ndenge na poto yo fanda na poto to kota na sujet wana te. Peut-être ba musu ya to fanda parce que les na ba réalité 5 to fanda mais motema ezara pembeni. Siko ya mona siko ke soki likambo ezali mona muta zongi. Donc azo zonga neti donc azo comparer moi si na yakala na moi suis sika
par rapport à likambo ekomeli bango. Donc pour dire que mobali wana mwasi wana alongwa na mutema na été. C'est-à-dire akanisaka ye kaka. Donc c'est-à-dire so amoni mwa mbeba kanisi keno na mbeba oyo tant tozaki na exemple na kapinga tanga ta kombo kapinga te to baka mambweni parce que ngala lingaka inga baluba webi ngala lingana nini ngala lingaka ka mambweni na manchoni bango bibalega wala pona bia komba batute alors tant tozaki na mambweni to na manchoni siko manchoni ayo lebelo na kikongo ngala lebelo na chilo ko manchoni yo ka yo ko manchoni mutrapto lang na vraiment alors sikoyo yo sala ke mutu tanga aukanisa bi Mamboué tant on oswana même sujet a un comportement tel mais autres années siko lelo mantioni siko yé comportement les années ngwanate donc tu vois un peu la comparaison mais pour dire que dans mes balles moi je parle en tant que homme c'est dit bolingo pene si la tête dans un regret ya moto bazaki na yango c'est que des fois à comparer ka yo ado tala ndenge ya zalaki na wana na ndenge bozana ye zomona ke do yozo komate quoi wana nda na okoma. Ah d'accord. Bon, maman Angèle, côté na ceux qui na zongi parce que ceux qui pendant la linga qui yo ya po yo nengoza awa boye to yebi 30 ans na yo et kendeki na mai mais na minute lo ba na Congo aussi au Maria ça fait aussi plusieurs années. Et le roni kokotindo kanesa papa na kala na ozara na et le roni kokotina yo. Tout cause avec cette ozara émission ka to solo là. Omoni ngai vraiment pour na koloba vérité. Banda tukabwana na tata wana tozokende bientôt 12 ans lokola nazo engagement na kanisa rete parce que oyo azana ndako aza mobali lokola ngani tosilana et puis oyo azana ndako azolanda nga ata mukolo moko te na loba na ye na pesa exemple ya ex nanga parce que soki yo so zui engagement il faut honorer oyo zui okuna ko tangele le passé nanga te. Même la Bible, même si tu vives dans le passé, tu vives dans le présent. Mais pourquoi nous vivons dans le passé, parce que tant que nous avons le temps de combattre ex, mais vous avez dit que 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 vous avez dit ex na nga na lobaki na okanisa te ndenge na zui ya za mobali wana pe mobali ndenge balobaka mobali azaka ka moko mwasi pa azaka moko tamso couleur comme tu ko changer biso moko aza pembe moko aza mwindo te bizaleli pe ezala pe différent bizaleli ko za nango différent mais moi ça kotikala ka mwasi ya ozomona mobali tangu yo so boyi kuna ozui mobali mususu ngana ko rappeler te que tangu nazalaka na intel mais tangu zaka na intel falo tika na intel tangu yo bena bosilani zwa oyo zui siko pese chance nyonso ozomona bo ce soit zokomate basi msomona ke bo zui mobali mais zokomate c'est le problème mais soki ozokoma penza na soki koma na ndenge o wana bana okoma mais zokomate te mais omoni problème ezalaka wana okoki kozwa mobali mususu sikoyo merci na parole okoki kozwa omoni nga nakopesa témoignage na nga ya mokie moni nga tanto bandaki na papa Serge azalaki mutu moko mwana tata alobaka mpenza te omoni ntango tobandaki na esika tellement makambo na viva côté wana donc bakana sezoya kosila pa na ye ya olobaki yango mais ya alobaka te omoni ntango mosusu nakanisi kaka makambo na viva ekuna donc baretour ezosila pa na ye quoi mais omona afandi ntango mosusu omona alobi nanga Angèle olobaki likambo moko boye na sepe nango te mais jamais natikala koloba na ye ke tozalaka bien intel wana eza le passé ntango mosusu naza nanga bien siko ndenge nazalaka liboso mais pourquoi nakozonga nsima parce que omoni badivorce oyo eza loba penza na boyo mama ni tokate mama Angèle maloba loba penza ba divorce eza bata ba reproche papa mama Angèle bande ko loba yo kate kini maloba seki idete ya loba omoni ba divorce eza makambo ebele neti ngana ko loba na boya ka divorce na finanga je me mettais à genoux papa je me mettais à genoux pour na bonde lombali na to fanda parce que na yebi barte tellement na mi pesa ka discipline tango na koti na mboko na zana ba leke ebele na lobi ba leke nanga bakota ka babar voir même les boulots manzengele wana nandenge banda ndenge na wasina kenango 3 fois eleki mingi to na quelqu'un moko boye mais pamba mais boulots manzengele et pas azet makiad kasi yaza lene ya famille azet makiad sikoyo na lobi na tangu na yeko boma libala na mipesa ki discipline na lobi nzambe
na salaki tout le balé koufati mais le ko le koufi na tourner page malgré tout na sai ko sala na tourner ki page mais tant na yokuta na mbale na zana ye na bane ko sala bakata donc ba omoni masasi soko zwi lisasi ko ata ba bimisi yango mais pota moko tikala soko tala yango epese mo kanda quoi donc osomona ke osolinga pota wana soko ozongisa ngo na innocent zane na likamti osomona mais mokolo moko tena loba na yeke tangu na zalaka boite wana masoki mwasi moko aza bongo atika otiki muto abatakisa la vie na ye yo pe ozongili ye mais koko rappelaka ye te ke ye kuna parce que ngai oyo naza na mwana tata mokolo moko taloba na ngao mwasi na nga boy naloba na nzambe na ko c'est bien belé se retrouver naloba na ko yeba mwasi wana te pour makambo na bango etalinga te na tikala pe ko yeba ete 12 ans yango na yebi ete yoza genre basi te ke lokwa to kaboy na mobali na yeba mwasi na zo sika za couleur nini atanga ngamo na zana nga déjà bien boy ngamo ko na zana nga sir na nga na za bien boy basi musubaza mona bokabwani wakabwani oyebika nde bozakati omona siko abandi olinga koyeba siko o bazwi sikana aza ndenge nini atambolaka ndenge aliaka ne yozo bashaka na te jamais nga tata bana nga soki pas zwa te Dieu me voit na yebi na ngati talika ye etaliye eloko wana namona yango mingi mpona kata maloba te namona yango nde mingi ya pa biso mibali voilà pa na mibali basi ezaka mpe mwa rare mokie mais toutefois eza mpe na basi oyo balingaka bayeba jone bakabwa ex na ye azovivre na momini momiango aza na batempérament nini momiango aza nde nini ayeba kaka mais soki sa ayebi basi bazaka moso ayebi amoni na ye akoolekisa biso siko mibali nde tokendaka ntina suka biso mibali tokendaka mona soko mpo ovérifie se momiango mpena jo yango asimbaka bien momiango alataka bien bino bozala kutu so boboyani na mwasi kutu mwasi asouffrir osepeli bino bozala bongo bino mibali yango nasadi fo kolandela donc tolandelaka nde nini koyeba mwasi yango place azali est-ce que aza bien to mabe c'est-à-dire soki tobi ke mwasi yango aza bien biso mitema na biso mibali ezalaka bien te bolingaka mwasi aza mabe mwasi yango aza bien place akei kuna esimba te asouffrir banini de façon ke po akanisaka yo donc mosusu mpo akobetala mwasi ta nsima parce que mingi ekomali mosusu eza na baréalité ebele mpo tomoi totanga bakoma bato te eza mibali ebele lelo baboya basi na bango ya liboso baboyani ntango baboyani azwi mwasi mosusu ntango bazwi mwasi mosusu asali nini akei sikoyo akomi fo wana sikoyo koba deuxième femme te mais mwasi ya liboso baboyana azwi mwasi mosusu babalani na ye sikoyo tellement mwasi oyo ya liboso wana azosouffrir toko mobali ya kolinga nini mwasi wana asouffrir mpo asouffrir na nde nini ntango akomosouffrir ye sikoyo le même mobali wana azwi mwasi wana azosouffrir wana akomisi ekoya makangu na pourtant mama bana ya liboso mais azwi sikoyo mwa pembeni eza quand je parle ça bongo si mambo ça comme na nini sikoyo mama bana ba comme lokwa makango parce que so mazalaka na ebonga ceci n'est que non moi c'est ninga ke wana bakabwani bien que mdaki na tort bon tokolo ba peut-être tort ou raison te mais bakabona kaka mais bombi bali mingi dans la souci que moi c'est qui passe que à réussir te esimbaté de façon que tant comme ayolé là le gars yo mo yu baguna yo mo kamna tout o récupérer ce ko caser moi quelque part comme le roi neti en attendant mais entre tous na mwasi musu bali neto na bébé abeti donner to linga te mingi basi place ba kei ba réussi ba mona passe ba souffrir donc et mbali musu ba bazana même na kindoki akoko même koko tellement ba nzela musu milieu de façon que mwasi wana vraiment donc makambo esimba te poka ba mona ka no yenda za danger yemtazala ki bien OK via mutu za maboko nzambe za maboko ya bantu ya batu te donc lo boso na yango est-ce que bonenge yoza boye par exemple toloba kaka ndenge oza boye ke o libala oza na mobali esimbi te est-ce que motema na yo bandozala moto wana kala wana kaka bandotyaka motema ubia oloba te eske ngandela aza boye lokwa toboyanaki na oyo lokwa nalingaki pierre koleka lokwa toboyana pierre na kobala mpe lisusu te est-ce que mozano mpe nanu jeune te mais basi mosusu baza ndenge wana ndenge esila bon sikoyo toloba yo te lelo nini kokoyebisa na basi oyo mpo nazwi mpe exemple nango mingi yalimbisanga elelo nini koloba na basi oyo bazalaki avandi na mobali bakabwani mobali akiyasa livine po mingi pe obi pe eloko pe kabolaka bato ape na facilité pe na poto ezaka ba union libre omona mpenza moto ovandi na mobali 30 ans bobalani te obine pe botombaka ba amoureux pampamba mais c'est ça aussi il faut oyeba eloko omona na compléter na question na wana eloko bato basalaka mingi erreur yango wana c'est-à-dire omoi bokofanda na mwasi 30 ans mais soki obali ye te eke mwasi oyo na trompe yo yeba ke na vis-à-vis na nzambe na ndenge ya makomi
donc moi je suis en AP donc à tromper yo na a tromper donc bino na yo na mobali a tromper na bozaka ndenge moko ça dit quoi so lingi moi si dans un premier fait il faut le officialiser likambo moi si ça dit moi si même fait ta coca ya pamba na famille na moi mela parce que ça déjà signe moi c'est ça que non bon biso en tant que chrétien il faut encourager makambo yeti na suka mais quand on parle na généralité c'est dit faut que non mobali tant aux moi si le cas que moi si wana pour azala ya yo c'est-à-dire malobo yo roloba et ça n'a pas fait et puis famille va que nous on a pouvoir sérieux il faut ça quelque chose même pour quand le pangu même si des tango aussi si on mais il suffit quand la famille va reconnaître que non papa est comme moi 200 enveloppe moi 2 casiers à sucre 3 casiers à nani donc on a pouvoir sur moi si mais au fond de 30 ans ni papa ni maman mais là ta coca ya pamba parce que va bossa na okoko kende no matanga ekufi na famille mutakufi na famille au kabeli bango $200 au pesi bango yo le au pesi on peut-être ba mbongo kabeli la bango na famille ça peut-être mbongo ko bala moi si mais yango to balela moi si de zaka donc moi si na zaka vierge de moi c'est ça polele il faut vraiment que non ngana lingi moi na bino na yé moi $100 na nga yango yo moi nini na lingi vraiment to sala masolo il suffit que ba famille na bazwe mbongo wana te muke ezali déjà singa na kingo yo tie moi si yango benga de fois ba kanga le pense dit au bloquer kadena c'est-à-dire mingi siko mona na poto ezalaka ba bloquer wana et puis ba lebele belé siko mi ba lebele ba masolo ba kina na bango profiter ka bien moi si wana na jono bala onote to fana ka to wana bana abaki c'est donc abimino peka nengwana sa partabi que non protection exacte donc faut vraiment ba nion libre ona ils ala vraiment parce que y a une protection ma bala bato yes ko ile ko ni ko ebisa basi oyo oza mukolo ko pesa conseil oza maman ile ni ko pesa conseil na basi oyo ovani na mobali bambule bele mata koka ya pamba ba melilo te lobi pe vers panzani pe parce que na lobakango libala ba force à mobali à baloter beaucoup forcer était il faut que ça vienne de lui-même il faut y ta katina ye parce que le loyo tout le monde a ma belé yo lobia to balana na kati malobate na uta ikolanda témoignage moko ya 3 jours awa ya mariage moko batu babalani et comme sikoyo mobali moi si mutalia kili kene babali mobali est-ce que c'est ça oui moi c'est le mobali mobali parce que biba ça le mariage na bango yango no moni ba mariage il faut que ça la très attention mobali soki alingi yo mobali so pas ko lingo tam so azana ba possibilité te pour bobala na mariage eza marché argentin était ko kuta o desili libale continue kana ngokaka mususu po mona ko 65 babali yo pekaka mais il faut uta na kati na mobali obi mobali soka lobi na mo so fanda kino ka boye ah chérie na so balo obi ko so malo ko likole funga misiko ba so ko esilo mbongo tikolo nanu kutu babali balati yo voile wana teme et ça la plaisir moko boye mais soki yo moi se ba nikolo bana mobali yo moi se ba nikolo bana mobali ko bala ngam kolonini akobalo na contre cœur umana bobala niko mukolo kaka nuit bo silisi mariage bobandi ko swana ya grave bobandi ko fingana oh soki yé moko et wuti katina ye et puis si au plaisir on a bobandi ko préparer mariage malembe mais yo ko lo baté parce que na mona ba mabale belé akobala ngam kolonini mobala bina ko sala mos na plaisir la bali yo ina ne le kiminge ah ouais mobala se retrouver côté mususu yo tika na voile na placard oh kutango mobala na kina tibo sakina bino bien ozomona po mobali omoni mibali mususu ya munoko bazali ah nzele wana tikaka na sala boy tikaka na bala yepo aleki makelele ora bali yo na bolingo te ozomona abali yo na bolingo te yango na nga ndenge na zao na papa Serge otozana sikoyo tozoki ne 12 ans mkolo moko te na yebisa yebalanga na zela ka ye moko nado jamais ozo lancer message non de personne zo so akepesa donc personne zo so apesa moi lembo ngana lingaka ye to lingana na biso to lela na grave mais soki akobalanga il faut yuta na mutema na yengai te ngana ko lobani te po omoni mibali mso soko lobine bongo zela nanu po mibali mso soko lobine bongo azoka sani tu osa mutu moko osa fonzele fonzele moko bozo linga babala yo ozo welisa quoi or ngana na zape na bona zalanga sir quoi na fana na pe na position nanga yo pena soko yebi ko lela nzele na yo
bonso na économie muke oyo ba honorer nzele na yo mais ngana ko yebiso ti pona dignité na ngape soko yebisi mobali balanga eza lokolo neti oza sir na yo te quoi. OK. Oza sir na yo te mais il faut uta kati na chérie. Donc yo na papa ça besoin système ya to vanda. To so fanda. Le système ngo ya to voilà parce que moi na ba mindele. Yo ba conseil bile kitoko hein. Tikali ka ba pese loka. Omoni na koloba boye. Ya conseil bien. Mais c'est quoi système de gato vanda là? Eza ya ka to fanda te. Omoni ba mindele omoni banda koyo. Omoni ba misu ba somba pavillon. Zela ya zela ko katanga malobati. Le na otiki le chance wana te. Yaya bosko yaki ya pembeni bosko système mami la test siko na bo yasko siko mwana yoko ezate yo pwane yaya ngam na diriger plateau mwana ko na sisi réponse bato ba epsanga oyo kata bato na tuni ya mami lele non plateau eza yo zo dirigeant ngo oza na droit ya okata siko ngana kati yaya yasko plateau eza ngana kati siko papa lobana nano ah ce qui est souhaité maman Moussa maintenant on a fait une réponse bomba réponse on peut s'en rassurer c'est que papa divorce le bana papa chose na mosna kata ndako eke omoni ke makambo yazo sala yo banda ko linga pa ex wana yazo selo te uko vandi c'est pese conseil ke namoni foza la boy namoni fosa boy est-ce que faut linga ovexa ke ka ke moi ça vandi yozu téléphone o bando so na ex o faire comprendre ke ndenge naza awa na so na oya kenda yo za mobali conseil ko pesa na bandiko mibali basala non wana ndi mabe wana pena libanda masolo wana pena libanda masolo donc mobali ndenge azo sala donc za mobali malamu te donc vraiment libanda masolo pour moi si nyonso ya to ba dialogue est très important. Amen. Dialogue est très important na kati ya mariage omoni ndenge libala ndenge za wana to bokutana na chambre to bofani na salon ezaka te obetaka oh non wana somaki pavillon oh wana kuna oteka biloko boye non faut que na mwasi bozo fanda obi non moninga divorce na fandi boye nalingaka boye alléluia soki na uti musana nalingaka boye soki na bandi kolia na zaka boye na bandi zaka boye so na foi na salon na master na lingaka boye na lingaka so na hôtel match na lingaka boye na boye so na côte na chambre na soko na lingaka boye so na matin na mbetu na lingaka boye tozoki na ba détail na so do mwasi ayebake mobali na ye alingi nini c'est-à-dire tango ke mobali pe mwasi azokoka te peut-être oyebisaki po makambo c'est belé le msusu akosala sur 10 ça sali 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 peut-être 3 salités il faut toujours la répétition est la mère de la science. Il faut toujours dire que non attends le logo na lobby au salaki na yo mais na sepela ki penza mingi penate mais mbala sima sala ngona ndenga boy zomona yango nde osala bongo mais za teke soki déjà mobali ya azolo ba sur place oh non mobali ku donc on est un manque de respect moko énorme total que surtout sur téléphone ya kobenga kutu nanga kutu banana yana kona bala mambweni omoni vraiment nani azosala ngabo mais wana na mwasi na habité on eza ko voiza ne ba komba zo voiza mwasi no sur place eza ndeko mona almana zo souffrir makasi na kamone wana zo souffrir tout talaka wana libala te donc so conseil na kopesa ye na ko ba divorcer te mais afin tsambana so apesa mbana ultimatum baluka basana nzambe to bafanda kelo makambo ko bala ngo sute so lobil makambo yo parce que on a oza kwa neti ozo boma mutazo tala ozo boma mutazo tala parce que mutazo vivre mais ozo boma zo poignarder ye un tel sala ngabo yo sala bote mais oh mais so mona yi un tel wana ndo sala bo mais vas-y mokabona pona nini déjà mais vas-y retourne chez un tel mais papa de boss na katio malobate des fois to ko condamner des fois to yo zo condamner mibali mais des fois pe na biso basi omitulisa yo moko monokeleki. Vous comprenez? Comme ça, vous allez à Bolingo à Makasi, mais Mangala, ce que les qui m'a bé, au Bitulisi. Mobile, vous avez posé à l'obano que ma chérie n'a pas l'eau. Ah, c'est comme un balibal. Blessé de guerre. Mais oui, parce que papa de vous à Zolo Banaye. Au moni, Nanda ku dialogue. Dialogue fait ça, Nanda. Moni, on a fait un papa Serge. La yebi. Allo bakate c'est un homme pourquoi soit 2 minutes tu te comprends ko tata parce que naza yeso vandi na ye ako yibi so mobali so za célibataire o yibi mobali papa divorce nazo loba balobaka ba bien fait ya mutu vous mona oui tu comprendre o fa ina mobali o so blessé boni ko batanga mibali batanga yo mobali ntaza na mbongo ko balo pesa nga réponse yo za mobali ya on te le big c'est donc so libala de ce comme le quoi voilà mais libala ba mama oyo bozo vivre na mibali netinga soki na babali yote
faut en patience. Ça va venir. Na kondima Yesu ekoya. Libale za nango marché te ko okena na Château Rouge 20h bakangi. Libale ça continue ekoya nango kaka. Tikila mobali temps. Yo moko pe fota la ba défaut na yo. Pourquoi batu babala naka? Mais nga bazo bala ngate pona ni. Tant yo ko sala ba calcul no nyonso wana et là bana ko mono bino tika na changer caractère. Soki ko bimaka mingi o doser. Soki o fingaka o doser. Mibali basi mususu tonga mingi o doser. O doser. Basi mususu pe ba yebi bazana ba yebi ko senga pardon te. Asomona ka mobali bongo. Mobali suppose welo ko ngozo bandeko no. Pona ngo fandi apna yusuko yoki bazo finga ndeko no ko sepela te. Mais yo pesa yo zo finga mutabat. Est-ce que yo ko sepela nango te? Yango somona mababala mususu bako balo une semaine bakoka bwani. Batu somona pe ba fanda na pe 20 ans 30 ans. Ngana balaka. Libale kufi. Mais na fandi na mobali yo nazana esikoyo. Na kolo banete ke balanga. OK, mukolo motema ne ko. Ya elenyono so yebango deja yango zo kipe na hotel. Voilà ko si moi sinyoso ngana za anasa musama mabala. Moi sinyoso ngana mona kata moni muta epenza bosola pona mambo service. O mona so mobala zo kale penza mo sa finaliste ka koloba ke. Ndima kaka po azana posa wana kaka. Ala ta voile yaya. Yo so le kaka. Mais wana ba jeune fille ngana sina lata na ngango. Donc siko kutuko na sentiment kake bakisama quoi. Donc yo ba voile wana ba fokop ngape na sentiment kake bakisama ndenge papa lobi so kake ko pesa tapa na biso kake pesa masanga. Tata nanga lokola zo enveloppe na ye na sana nga suna problème te. To fa na biso ya za koko ngape koko. Bongo siko to lugani. Kokamwa. Bino mwa suna tina ta yo pesa ka conseil na bano. Kasi yango na solo ba na zo ya. Kokata nga maloba te. Bon malo na tiki yo kasi. Yango na solo ba. Siko chance wana. Ko bitumba. Chance wana photo pesa ngona bana. Ozomona yango na moni bana ngana yebisa ki mwana nga mobali na mwasi ne bazo vivre ne sikoyo. Na yebisa nga bina ye bala mwana batu. Olobi nanga tu l'aimes mo wana je l'aime bala ye. Comment mwana ko te jete mais comment papa Serge? Comment yaya oso vani na eko soko za mobali te okoko yiba mobali le bata yaida obi ya nanga mo vana na Orléans ida lusamba Pascaline ba gros bisous yaya moko musa ye pa na ngai ponga banda to ngana mbala na benga chérie na mbi benga mbala ngana kombote komo na nit no ko bato to benga ke menga mo boy na batu kaka na batu nga benga chérie siko ya nanga wana yaida avant aza à Orléans aye pa na biso a passer week-end. Azo observer quand tu veux quand mobile tout ça pour nga benda na na yebi lo ba bengi libala yo yebi encore baluba oh ba sa to zai ko kola se ba zili omba na muluba bana ko luka ko sambela e balongo sikoyo yana ngata nganga kende abi nanga abi leki nanga yo ko yibisa muto mobile ya yango mobile no bana na ana na ki communauté o baluka boye chérie yo kaye pe kuna mwa bana ozonga boye chérie ye kuna mwa bana yango mobile na yo oko benge na kombote yo ko yibisa muto mobile yo do zane mo pele na mona siko mabala bana na mona so ya oyo so ko fani papa c'est un journal na ebite na journal tant que combien de fois ouais non c'est un homme bien c'est vraiment c'est un homme bien au moni na solitude bomaka na betira ko histoire nanga na ko pesa ka introduction muke tant na bomaki libala j'ai trop souffert na bela ka dépression papa divorce na kende musala pardon sapat moko rouge moko pembe non mingi parce que tu parler c'est ça maman ex yango na soloba parce que na ndimaka te na mutu na ngana zalaki teke na ko divorcer et puis ça langa pasi suki bandolo ngwana mutu ala ta Saint Valentin koto la basket rouge koto ya pembe ake musala sans qu'il yeba na ke yeba na métro parce que na boya ka divorce na vinanga mais na soko lo bela nzambe apesa nga mobali ata za riche te mais mobali ya ko comprendre nga to fanda bien et nzambe apesa nga asala nga grâce na zo mobali azali ke c'est muluba po bango muluba ko tikala muluba ozomona akotikala muluba batu wana bata wewa bajibe abimsane musique te te entre par batu ba pe bazana fier ko mona moko bibi mikolo jeune garçon mo boy comme ne ko tunai jeune garçon mo watana besoki oye bien o mutu na tembe mutu siko na teli mwana biso nga bibande ko mutu na tembe na biso ngo so na tali nga bi oyo kaka makila ka ekolo mutu zo sana kati ekolo wana grave
Ya loba. Kasi ba jibete ceux qui never babi ceux qui never so peut dire ça bis album te. Oyebi papa de. Bazala kaka. Ngai tangu na yeko. Tangu na yeko kolinga tata wana. Ndenge na monela kai na kasaka za Mukongo. Pona mona ki afanda, moni ba Kongo bazana bango poser. Balempama. Balempama. Bongo na tuni oze koloni ko muluba. Fuck up. Kala baka na ko bala muluba tepo. Tata na biso. Mama na biso Mukongo azaki na mwasi mususu ba demi frère na ngai baluba. Bango azana bongo te. Siko ngata na mona papa Serge azaki na nini wana te. Mitanga yeko yebisanga. Akina kimuluba te. Azaki na kimuluba te na yeko mona yepe na yeko kale. Ndenga za aidanga donc à 100%. Ali ko mona maladie te. So na zo sala musala ya zo edenga ata uti musala za fatigué mona zo edenga. Et puis place na yeko mona ke baluba pe ya bien bali. Au moins que banato vandi papa Serge bataki combien de fois? Na yana bikasi. Oui bien je suspension. Mikolo le gasu na émission te. Parce que banato vandi kaka papa Serge Mikolo je suspension. Te papa divorce. Balobi faut que le témoignage vivant. Na ko lo témoignage mutu te ya yebi tutu na ye. Oyebi no. Te na yebi me bo vivra bino mibali na yebi me. Mais yepe bandoto yaki akaka fumukanda. Donc c'est comme ça les change. Fumukanda boke mingi te. Lo banona. Na côté li papa Serge nde leki. Bandoto fana ya papa Serge. Pas tele maloba. Papa bi da juste suspension. 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 Papa, makambo ba exo tozoro ba sikoyo nga na lingi yo sola mingi pomoni yaya makambo ngo ekoti pe yeso to lobi to pese maloba. Mais ce sera papa Serge. Papa Serge. Siko to zina papa Serge. To jue moi liboke, to tie na mopanzi. Papa yebisa. Conseil na bande kono mibali o banyokolaka basi na likambo ya ba ex. Donc muni eloko na. Je tena 6 nante. Moi ça za ndako libala. Ndeko na benga vana na Allemagne. Mobali ayena liboke biloko kolamba akasike mobali asali ba course nzo ex mutapesa ki ayena ona ndako apesi mwasi nakata ndako alamba mwasi pa lambi na yepe bien bali na bango pe bien ndeka masole beta makaka telefone sonne ay bosi sole bolé nini o to le boye papa ekina biloko abiyo okokufa ka boye zo kaka boye ki welewele mobali na uti na biloko ane pa ya mbanda zuta olamba ngote ex die moto amemi biloko ayina ona kati ndako mosa ndako alambi bali siko yebisanga moto ndenge wana mobali wa ndenge wana moninga no mobali ko yebise nini ndenga zotala biso ponga na loba bien ke émission nanga ezalaka papa o yangeza ka masolo ko lokota te o ezaka makambo solo moto abia lo bonjour mameli ya nitu problème ezabo bo solo na apona likambo papa yebisanga mon frère sozo landa biso na émission ya mameli ya nitu na biso ke wana ezaja ba interdit. C'est-à-dire aux autres nyama ekila aux autres ndako eza déjà interdit wana et même comme ça bana na yo boti na mwasi na bozana ndako ba problème to malade to bana moi ça lobby maman de naza abalanga moseka vierge abana vi na nga na yebi mobali mosusu te aza mobali na nga ya liboso abalinga moseka vierge yana bisiki baza pena bana yana bisiki ta frère on a zolanda ngai oui, ça va boyer. On a déjà interdit aux côtés d'Andako. C'est-à-dire, ça choisir. Ceux qui ont moniqué, aux en a besoin d'un ex na wana, n'enga la melakayo pour me marabilo yana wana Andako, bien au kina rozo aba course na yana Andako. Il serait mieux. Fallait pas boyer. Il serait mieux oui bisa maman vous en a bana keno, ou vous en a Andako siko na Andako keno. Vraiment na moninga na vous simbate. Na zongi na nga na sel nga marche na parce que ça là na ça ma na ngope musu ba tomona ba musu ba kabona 12 ans 20 ans après maintenant on a kepe abali pe mbasi musu to abali pe mwasi musu mais amoni ke kotona zela na nolobi na ozonga te ye malgré te pesa suspension lo baraka to suspendre yo papa lo bana amoni ke simbite parce que vie on a retardé parce que vie ça moko so moni que place au Kenya qui peut-être cause après erreur non na ça la marche en arrière on peut kozonga mais so déjà comme ko ya na babiloko wana ko ya na biloko parce que du fait que yo ko tsa biloko wana na kati ya ndako et que moi je suis na ndako na yo et que je comprendre que biloko to yo na moi je na bozaka na intimité au mona bato musu soko sale attention te moi je kozana na ndako pour des mois à misika kokotela mwasi wana
à côté de l'esprit mabe aime ça bomi à côté le poison à cause ça peut kamora mabe ko yebate ya autrement le mbale bele ba okufa o ba AVC o mbala salibo peut-être moi je suis na ndako encaisser trop encaisser parce que tu as battu nzoto oyo eza cher eza ebendete eza faible c'est dire mutako ko encaisser a combien na suka abike non na monika vie ngo soit na mettre mutango vie na terme ou bien na sala boy ya mon to kondana ba te belé mais so bo kena ba moi ça mi bien bikaki o mo mbala mi bien bikaki wa sala ki boy mais so bo kena ba source ba to fana na bango boyo ka masolo ebelé c'est dire frère oyo zo landa biso yo ya na biloko zo ta moi sikuna keba parce que moi sur le logo assez ya au courant nango so zo continuer mon frère le baka moi sur na nzamba seleka grâce le ko la lenga ya lula yo nzamba saleka ngolo mais ceux qui satan à côté lié tout molimo abe côté lié yeba que vino de comme na danger ça dit pour akoko salo mabe akoko somta parce que yo yebitelem sur moi sur na za libanda peut-être na travers biloko na zo nango MC zape biloko mo akena ko pena banda ka banganga travailler ça dit que tant yo liango donc mobile moi ça y na mobile na ye donc acha bino plutôt parle de façon que ya récupérer libala alors si moi ça pas comprendre ngo et mon donc mon frère so sala yango to bande ko mezo bo sala yango donc bo sala yango tende to barake non ablo musu tant zo sala yango tout ça ba tout a faible to ko encourager yango te mais il faut pas tirer ba trace il faut pas tirer ba trace que nous zo sala boy donc zo luxa muninga mutema pasi soki omoni ke kozole ndako bien observer bolingo sila na binote mais sala ngo peut-être na ndenge na yo na ndenge ya kuzu soki ozoyebisa yango polele parce que ex na yo boya na ye yo zo mema biloko ya ba ex wana ya na ndako ozo vanter pe ex wana na miso moi si na yo yeba ke fin de ko na ngai okozwa prise moko ya suka o ba kati ba benga do prise de finition donc ça lo ke l'homme soupe boibu cleboa ma on peut sili au comprendre comme bonde vous comprenez donc pour dire que eloko wana bande ko na biso mibali bosala yango te les a très dangereux de gros memelo ba mikakato ba mbilingana parce que basi balinga mingi mais moi c'est ce qu'a lobby non les aramo boulou basi ba biso dona basi to bi que non olingi moi si alingi to vivre biloko wana mais so moi si lobby no que non je ne veux plus de plus à moi si les arako biso mibali to kena biso moto zongi sima mais basi so que ça boyi et juste ça je le dio mususu ma osalo boyite donc négotique na bilo avant comme trop tard tu as vu qu'on est aux amours malam voilà qu'on conseille à wopé ça bande ko ya OK nous continuer kana po ya na suspension c'est qu'on a le biboy et le ko nini tinna ka bino mibali bosuboka boyena mutu me tango kendaka surtout bato bazana bana yo ko tunata lote bato bana tango kendo ketala bana oka soso azana zemi tango za zemi kaka ya yo mutu kendo kotala bien na biso ke eloko ne sala ça dit que so moni ba bloko nezo ko ba plainte papa na ngai ba plainte de na salinga ko mwasi munde ko na bango mwasi yo zande ko na bango mobali no bana no yepsona na ba mama ngona mona ke mwasa mbali bakabona moba mwasi atikala na bana sikoyo tango papa kendo atala bana ko monka mwasa kuna zemi taboke ke betaka boy yan pour dire que bolingo c'est yan to bato bolingo c'est la quitté parce que so moni bo mwasi parce que biso peut musu to za pe na ba ex moni pe ex na nzela zo to mono mbane bonjour eleki mais ceux qui bolingo ezali parce que maman Eliane moni bolingo bato basala kali bo moni bolingo ezeli moko donc ya mystère moko même donc nzambe so alobi na bino ke babi ye moko sa bolingo pa bolingo ya mystère vraiment so lingi mutu déjà mutu na olinga ye parce que moni ko kabwana le musu kabwana ba circonstance tous exemple moi si mususu mobali mususu aye poto to pato ba mama mingi ya ba poto mobali aye poto atiki moi si na kin ndenge zala kaka la réalité à poto moi ngunda moi lisolo esala mapo moi dokezwama bon azui moi si mususu na poto par rapport parce que vie esengi ndenge wana logique ya poto esengi fa na moi si po makambo ekende liboso et que tant moi si na peut-être ayako découvrir que mobali wana déjà baboyani adazui moi si mususu mobali moi si pe na kitisa webi na azape na mboka mususu aboyi mais ce que ça va nini baboyana ki parce que il y a eu des circonstances mobali aboyaki moi cité moi si pe aboyaki mobali té mais mobali lokola komaki na poto logique à poto peut-être sengi que moi si moi mobali wana zo moi si mo bosongo ba vivre na ye pour faciliter nzela mikanda yo makambo to kreto ba détail mikanda té et que et puis si moi mobali wana stable et puis c'est une mal stabilité mais moi je vais vivre na poto et ça ka bolingo mo kaka
parce que na poto les rats bino besoin grâce aux amis bali balingi bino na poto mbali mingi za ba intérêt na ba intérêt intérêt na ba intérêt bino besoin ba grâce bo za na intérêt muso fanda na pona doki muso fanda ga parce que le bala matande konosi atula mobala wata mona biyo ya doki mona mukanda mobala wata mona biyo za mukanda c'est la réalité on a sikoyo tangu mobali ona kendaka le muso na Kinshasa tika mwasi na Kinshasa mina siko tanga komi na kin tanga zo mona bana azota na mwasi siko motema zo vibre donc mbala moko donc ako résister libosa mwasi wana te to sali ndenge nyonso donc parce que wana nde esika motema nezalaka mais wana kuna ezali parce que condition senga zani yo moni ke ba bloko wana mingi zalaka do to mona ngote ke za suki ndene zango ba réalité mon c'est parce que bolingo ko sila kité ba boyena ki péteke parce que boye les gens bou famille ba fanda te et puis moi si conseil to opesa mibali na basi soki obala moi si et que famille ba fanda te fo ba kabola libala wana que non yo côté bon to senga sumbonga libala te ba tika ya bana so ba sali eloko wana te yebisa papa na bana to mama na bana basala yango pol bolingo wana na ekufite ezali parce que bakati yango te parce que tant babala naki bana na miso nzambe na miso ya nini et puis libala ya solo za ya coutume ne kanga makambu tu ya mona baluba soki mwasi asali ake obimana mbala chibindi parce que nini chibao soki banini ado coutume nde liyaka libala c'est-à-dire soki mwasi na mobali nanu famille efanda te pa bakabola libala na bino yebaki libala wana ezali nanu il faut famille bafanda les deux familles bafandi babi bon ye ndenge akendeki na poto azwi mwasi na ye asali baengagement na ye bon biso mpe mwana biso ndenge atikali koto oyo azwa pe bangagement na ye libala ekufi soki mpe kozwa mobali na Kinshasa soki mpe kozwa fu mobali na poto kaka me mutu na mutu asali wana nde bomona wana mena séparation ezali mais soki séparation esalami te c'est que libala wana ezalaka nango kaka ça c'est une vérité que je vous dis je vous parle en tant qu'homme libala na ezalaka kaka parce que mwasi wana mobali wana soki ake bolimba soki ake abimi na mwasi wana alali na ye aza na lisumu te parce que baboti na ye balia mbongo nanu mpe baboyana te na miso ya nzambe mpe eza ekobo te bolo bateke no akoboki te parce que c'est sa femme nanu bakati libala te donc lia mariage eza kolie bango nanu il faut les familles bakata lien wana tant que le lien est pas lié akobotane bana ta 10 zempe okotaka bana obota kaka parce que lien ekatani te emo bato ebele bayebaka makambo te ce sont des choses autres eza bachose vrai le soki libala mpena mobali ya kobala yo azalaki na baex na yo il faut tuna mobali na yo est ce que na mama na bana bokabwana mpe bozalaka kaka so balobi ke na mama bana ono tokabwana mais tozozela il faut koexige ye ke non nga mpe avo oya obala ngai il faut silisa na kuna parce que kuna osilisi te c'est que libala wana eza nango kaka parce que soki aye na mwasi wana babima na ye bolimbisa atanda makolo akotanda mobali wana aza na droit na ye donc na miso ya famille na bakati libala wana te libala ezo koexiste yango moni ntango tozosenga donc tolobaki non ntango mutu no bazosala alliance ya libala il faut boyeba bouti wapi boza ndenge nini de façon que lobi makambo ba ex oya te parce que yo zobenge ex mais baza en réalité ba ex te zobenge ex parce que azara babotane bana atika na Congo bi atika na mboka moko songolo ya Afrika bien soki wapi mais à vrai dire aza ex na été c'est sa femme légitime ti le bazana légitime parce que ni na l'état ni na coutume bakata te donc aza officiellement mobile donc yo te ozobenga no ba ex wana c'est-à-dire azane ex yango ni ke mingi pe ba répercussion ezoya ke non tout le monde a ouvert mingi au monde a un petit exemple on a toute une question mingi moi je connais des cas na tout peso baka moi j'ai mon frère oh mon frère ba topé ba yebi azape mutu pa yebana mazo moi si na minute na azo moi si mususu ba balana officiellement mais na minute maman bana na ye azole moi parler na moi kuzu ba continuer ko bota mais si quoi pas ni parce que ça mutu yebani moage makamonge bima boyeza te mais biso ba master net yebi bon maman bana comme le deuxième maman bana comme le deuxième c'est quoi c'est conseil c'est ça la kabala moi musuko c'est conseil c'est la kabala moi musuko ya c'est comme bala ndenge mona na moni to sisa nanu ya suspension pour le quoi za moi c'est allo banane to le suspension ya to le suspension autant c'est pas passer genre
loba oyoki makambo nayoki ndeko na lobi sikoyo mwasi oyo zaki mobali azaka na yo mais entre temps ozobenga ex motema na ezala kuna libala wana ekufa te mobali akenda kuna babotaka kaka sikoyo soki neti yo okomi mwasi wana soko ebilika mwana koko réagir ndenge nini omoni nga na koloba boye yango wana soki obali mobali bato mosusu balobaka na préféré na balela mwasi mobali akufila mwasi po passer na ye se ekufi nango vous comprendre mobali akufila mwasi bokuta ye na ye passer ekufi vous comprendre mais ce qu'on aime c'est le comment zela yindi na kozelisa ozaki suspension kaka awa nga siko nangi nalobaka na likambo yo siko ozela na nayebi seloko mo boye te omoni kozelisa eza mabe te mais eza na oyoka likambo nga nangi naloba ndenge olobi ke soki ozwi mobali oyo akufela mwasi passe eza te ndenge olobi ti sikoyo nga nangi nayebi so boye nga naseki émission na mama Germaine Sakombi na pesi mbote oui mama Germaine Sakombi moi ça Sakombi papa biso Sakombi oyebi ya ministre ya ntango mobutu alobi boye ye a préféré azwa mobali oyo aza divorcé ke oyo akufela mwasi alobi ngabi mama ya solo abi oui mpona ngenda kosene makambo tali baveuve abi parce que mwasi mobali oyo akufela mwasi bolingo nde na mwasi na ye esilaki te liwa nde moto ekaboli bango donc bolingo mwasi na ye wana ti libela na motema na ye ekozala mais oyo aza divorcé mais azomone te ya opazanga pe maloba te mais azomone papa tozala ba vérité parce que mpona nini nalobi boye omoni surtout ndenge papa auti koloba nzamba pambolo auti koloba ke mobali mosusu aza na mwasi aye na poto bakante okuta yango ebele na poto aza na mwasi na Kishasa aye na poto bacondition ta mosusu place akofanda akomelaki eyoma ake kokota libala mwasi wana pepa yake kokota libala alingi ye makasi mais na Kishasa pa atika rendez-vous kuna mais rendez-vous yango mpe eye koto oyo te nani kuta yete avant kuta yawa te mususu pe yeye mususu pe na yete nani yete mais tant mobali wana makamnu se simbi azui mukanda mais yo moi s'il faut tiango na mutuna yo ke mobali no saka na mwasi na Kishasa mais sika yebisa ko pe vérité po ba bon pe mbele ba lo kuto ko to boyana mais ata yebisa ko vérité ba semeki no ba leki no lande ba mona ka ba ko mona ndenga ba do kende wana et puis suka nango pa ko ya ko yebisa ko vérité parce que omoni moi c'est ce que ça na mobile nanda ko za muteya malamu masolo musu ba no kuto nanda ko iso ko melo ndengo na ke mobile ndenge bosa boya boza na mobile botolo baka papa serge ngana oboyo mobile nanga te na boya yepo na yo te na oboya yete soki yo olingi ye ntango tozana ngana ko fungula porte te na bonga na mobile nanga pona yo non oyoki te ke yo ndingo za boto baka papa serge to papa serge ne boza na papa serge boya siko lelo yeko papa serge atika mwasi maboye na Congo kuna mama na bana hakuna na Congo siko papa serge sel makasi mama bana ya raté aye ta mama bana ye papa serge azui a tient quelque part mais bino bozala akaka mais ye a tricher na mama bana wana mais en réalité bazo tricher te po za mwasi na ye siko yo mukolo koyeba ke mambwene na bibwele na ye basi bakoma déjà na poto papa serge akenda pa mambwene kuna na bibwele siko yo siko ndingo za boy tanke mama Angel okosala nini ngai tanke papa serge asalinga mabete ngana ko garder mobile nanga soki ya okoma deuxième bureau akoma ni deuxième ngana tika na place nanga ona ko bengana salinga lokote po akeko linga ye yenda zazoba akeko lingete mama bana bazaka te mama ya bana kasi soki babenga ex soki babengisi ye mais tanke ngana zana ye asalinga mabete asalinga loko moto mena ko fungula porte tina bengana ye na obengane pwani tanke ya salinga mabete ngana ya bai na poto to fanda papa eza bongo te na ya bai na poto na fandi na ye na minute yo soki mwasi ne wana ye na Kishasa commune deuxième bureau problème ya ngara poto ba yebika nga kolotonga do bo fana bino kaka mais to fana na biso problème te mais problème ya te po asalinga mabete parce que yo koloba tika na benga na ye o kabeli siko pesi funguli porte wana uta Kishasa azwine mobile a récupérer ye parce que yo bengani ye siko yo bana ko luka le support tia o remplacer oyo azako lingonde ngona ko zoem koni ça va pas non likabu na moko zo kabango kaka boye wana Kishasa soko yeza problème na bango papa omone ngeza boye soki ozana ngandenge na zana papa Serge ata bengsi mwasi na Kishasa ba na zakuna te ngana o garder bolingo nanga ata kena na zakuna te na ko boya ete po zala mwasi kuna ngai ata na yoki lelo ba bi passer azui mwasi na ko boya na ngai ete yo mto ko lemba ngana ko sila ka nga yela nga café nanga bolingo so continue nango yo mto ko lemba yango na modi batiki ba fongola ba porte ko o bengani mobali o tikali mitelengano erreur wana sala masute azwa nani
ça derrière on a ko sala ngo deux fois on a kufa solitude là n'est pas jamais de la vie solitude est bon nani encore vous bali soko bengani azala azulu kilomètre il faut bengani nenga OK la vitesse ako bossa la kuti biloko sur ndako akeyu tango ba ko luka pour essayer que ça déjà yo kutu soko moni ndengwana papa bana basakuna je m'en fous nga bolingo nga garder soko ayeka papa pondu na mai mai zawan suka nango na sina monek na zolo bango parce que la connaissance de cause mobali penza akayi bisi mwasi na ya lobi sala vina yo mona mwasi wana asalinga mabete moyena tika yena ya kofana na yo ezate l'essentiel komi na poto na kosi papa non ça pèse oui exemple ngape na za na mususu penza oya solo mobali auti Congo mobali asa médecine aye awebika ba ser na biso ba bankola ba ya boyo ba ba beta ba masasi déjà zakaneka aye mo quoi blessé de guerre ba ay bankola ka ba ya ba ashka ba ya boyo mobali docteur auti Congo aye ba vandi tout ça nso mobali kuna atika mosina bana sikonde ba vandi wana bazalaka ye azo financer ba classe azo futa ba mbongo ebika mboka na biso oyo tout ça motokoli teta ngoye ba classe faut tout ça boy na boy oh papa oyebike bavandi moi sinon il faut mbongo ebele bazo senga tout ça boy na boy moi ça ke kokota ba crédit moi ça crédit azo penza mbongo apesi mobali tant apesi mobali mbongo mobali mo na sema démarche moi si on a kuna aye moi c'est Afrique aye tant moi c'est Afrique ya kuna poto tant moi c'est Afrique comme na poto ya pe ignorant on fait kana ignorance papa na pe moi bima boy mbala moko ezaki na nous tazo préparer terrain pour bazo même itifu ba binga na kaka yepe na kata na kwa ebelo monte siko atalika muso mpe ba vanda bi awasa na pe babete moi pe ça comme ça signer ka bino na mo keta mo na mo na ndenga moyibi mama abana te le penza na signer ngana ke mo sana bi meke musala yesu ko penza kangi biloko na akena yepa mama abana mobile mo sa zonga bo placard eloko ezate oh kozaka malamu na bato nzoka nde azaka na petit na ye moko boye petit ayebi masolo petit confiance bazanga te petit confiance ayebi siko ke non ndenge ezawa ba très donc bazanga un mot bien petit bitinda siko yo motif ayebi déjà que non mère wana mususu asa yake tu habité sero abimisi pe mbongo na ye ebele na psika vérité ayebi c'est habité sero ndenge eza awa mbongo na oyo zoki crédit ya bingisaki yango madame na bana na mibale bazovanda place bo adresse yango okuta na pela mwasa ngo pe mungala mbuza mbunza mama papa pili bende papa divorce oyebi kita ba pesa adresse atuni mona ngo siko yeba horaire nezaka ndeni abi non yakuma usala kendane musala ado mosa zakane ka yemo kwa mosa zaka yemo ko abungisa ciseaux asimba kanzela akomikala ndako wana asone mwasa fungoli mbote yo madame weki mkonini ona ke bongo bana baza pe na kati balala azu akangi basinga kaza ka mutauti ebika mutauti kinisika ana yumati na kati ndako yakina basinga kenga basinga azu ciseaux abeti na azu ciseaux akati yesu ka yimoni mbongo elaki poto eza mbongo nanga obika tike penza linga penza basinga tike bana siko baza mike ba moins de 10 ans akanga penza basinga mobali azonga kota penza mwasi azole banda bakangi mwasi basinga na tongo tiaki na butu bon non commente donc tonto le baraki par rapport ya Solano Betty donc eza moi passe nde tobika ba conséquences yango pour dire que moni mabala o ezaki to pesa bande ko basi conseil parce que mon émission na eza mission on peut sa toli ya toli oui donc c'est à dire que tango surtout basi o bazo surtout que la mbala ba otakine parce que tout monde ngo mona muso mbala otikine ya mona ke mbala otikine azana no vierge na ibi basi te do azana ngondo mo santu ya ba mibali ba yake jonde ayibi déjà mibali ana passé c'est à dire faut ko vérifier passé tant on vérifier passé à mutu il faut que kende vraiment na likambo oyeba ke mobali do fana na eboye mais papa zana na kata mobali ngo utikini mingi bino bato musana bino bosaka bino ya masana obo sepesa bino bato ngo bayi ko envahir penza basi na poto ya nde bino kasi on va citer ya nde bino ngo na kaka biso wana bino situ bino bato musala biso bata théâtre wana ba théâtre ba musicien bato to Kinshasa makamuna bino penza ya wana kuna otiki tango ye ko to yale biso penza nde to akonseiller na kata mama kata masola on a opesa nde siko conseil voilà il faut qu'on vérifier donc tant on engagement ndengo wana faut tout na mutu passer de kindeni na bien yo pe ba vérifier
Non, non, il a déjà vérifié. Moi, je suis bien calé, donc il a vérifié, donc il n'y a pas de meilleur, même pas de problème, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. Très bien. Donc, il faut vérifier que non, les cambos, ils ont après, tant que vous avez un engagement, pour éviter les conséquences, les solo, maman, il y a une toto, donc, bande ko basi, tout bande ko mibali pour vérifier. Pour ils appellent pas basi PKT. Et appellent pour na mibali pe. Mon mibali mso zu momia ba to tche na palais. Nzone momia na ina mikili, atika ki jone na kini. Si si. Vous comprenez? Za tini momia na kini pour maman ya kapo to sa mayo ko maman tango jona oya, e biso ne ko mi dongo amna zage koti bina ko no mote peli. O dongo yankena ba leki so nzela côté ni parce que aza moi si abato. Comme bolinga ba so binote hein. Binoso ba zu ya yo problème. Yo so na yo. Mabeko ya. Mabeko ti. Hein? Mais yo so na yo mais so ba zu ya bino. Mabeko ti. Donc voilà quoi. Donc faut vérifier toujours l'information sur la source pour mabé. OK, papa na moto comme na suka ya masolo na biso ya lelo po moni ka mbota. Nazo mona Alembenza. Benzaski. Azepsanga bi mama kita. Soko na ngi moi conseil na biso moi 2 minutes conseiller. Après il y a lobby après on va conclure émission na nga lelo. Nos conseils il faut savoir que faire part de la relation de que par rapport à la ex donc mon bande comme mobile ton de moi si sokozana maman nandako et que zaki na passé na yo tabano sukolo makolo na citron atabano kocho mutu na lavabo bazo sukolo mutu banini tout mais tango déjà wana c'est leki et c'est leki le so lingi ba sukolo su mutu na lavabo ba kocho ko makolo na kata nzunga maya moto yebisa pende ko aza pembe na wana bozani sikoyo ke non salanga ko banete ke no wana bana o salanga te lobake no ngala lingaka mingi pona koma ne sika ngala lingaka na koma fo makolo ko na kati ya mai pour ta mai ko na makolo et mati abe mati buti koto ekiti pona zala bien je crois bon ça bino bien il y a pas de problème donc dialogue est très important pour éviter ko blesser ma maman na mobali akala moi si akala vraiment il y a malade mingité je crois conseil te couper ça donc éviter que beta masora ba ex même si bano comme sur na 7e ciel yo pe luka na pas comme sur na 7e ciel ba technique ma mosé belé ba si no pe que so moni habito la kisi maxi bien-être pe ça ils ont traité mon Congo et moi dans la succès mon maxi bien-être ba oui maman Carole vraiment merci pour na maxi bien-être de sentir pena que non mon bali toujours comme penza bo pikiliki bo kundu banzoto donc ils a penza donc pour consommer en haut et que sunga magambo belé voilà. OK. Bon, maman Angèle. Conseil ni yo PCA kata susupe ce que ça kata suspension moi na suspendre yo. Ngai na kopesa ka conseil pour ngala lobela mingi ba mama. Soki ba mama mingi bosi boboyana mais ozaka kotamana na komba mobile batu na monoko. Faut kotika. Place nso ko keneka ozobeta li solo mobile nanga. Mobile na sa zo engagement. Pesa muninga chance yo luka ya yo pesa muninga chance pour mobile na komi ko se retrouver côté wana tika bango yo pe luka ya yo mais tika ko déranger otiki kombo ya mobile na yo asala vie na ye et puis ko linga to yeba akomana nani eza vie na ye pona yo na yebo silani wana omona nzambe pa ko saelo makwambika mwa kati na yo parce que soki yo bandika ko kota ko vivre dans le passé mo yo avancer ezate o ko avancer te soko yoki bokabwani simbi nango te bosilani tika ya kene na ye na droite yoke na gauche yoke sala vie na yo ko kipe vie na ete abonga te tali yote yo pe kende sala vie na yo et puis mobali yo zwi sikoyo ko rappela ka ye makambo ya kalate parce que so zo rappeler yango ako kene na ye lisusu ubanaka suko oyo ya misato ko ya bana ko rappeler lisusu oyo ya mibali akendeki yango wana libala eza facilité ou bateli yango ou obomi mais ce qu'on bomi aussi deuxième chance batela mais tika le passé que ne vivre na ye ko linga peto ko ne ko yeba wana kuna boy na bote yo vivre vie na yo nga conseil na opesa bino yango wana na lingi bino mingi na kombo na Yesu. OK bandeko bota biso bolinga ka ba mourir émission préparons-nous pour le mariage na kanisi boyoki papa devait salobi maman lobi ngai mo parce qu'on a conclure émission nga ndenge boyebi émission pour le mariage to ba ke émission pour le mariage ezalaka émission ya ko bebisa te mais za émission ya ko bongisa eza émission ya conseil donc na kanisi boyoki ndenge mama lobi ba lobi le temps passé ne revient plus
oyo eseleka papa bongo te oyo eseleka eseleka nango donc oyo elekaki eleki soki tokomi ovena ntango ya présent parce lisusu te soki bosi boboyana déjà na motu oyo ake gauche ake droite to effacer le tableau motu na motu asala vie na ye soki oyebi baerreur na yo babibe les conséquences corrige mieux que les conseils. Hein? Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ce que yebi ozalaka mwasi ya mutu. Ce que yebi ozalaka mobali ya mutu. Et que na passé na yo ozana bambeba. Conséquence wana il faut corriger présent na yo. Il faut corriger présent na yo. Tala ke oyo tango kala mobali na zalaka na ye. Na salaka boye boya sepelaka na ngote tango zu ya sikabatela. 30 ans après azui papa Serge. Bon qui combat papa Serge mis combien de fois? Dieu nanga. Ah ok. Alors bien heureusement émission c'est na suspendre hier. Heureusement émission et sili. Donc bande ko batela o zana ngo lelo batela ya lobby oyebite. Biso to na biso ka boy. To la na mo ba poudre tozo chate. Moi ba temps ba ezo kende. To za l'exemplaire. Oui papa. Eloko wana basi basala ngo reto mibali. Pour basi balinga ngo to mona mabala lelo kufa parce que Bolimbisa moi si na mobali ba osala rapport sexuel et que moi si atangi kombo ya ex et que mobali patangi kombo ya ex eloko wana ezaka mabe te wana bakabwana parce que wana bakabwana donc ngana zana ba sujet wana ebele wana bakabwana donc c'est dit que baboya prochaine émission to sala ngwana mais oui y a pas de souci y a pas de souci tete wana bapanzana wana peza bakabwana donc eloko wana ba wana tina zo baba basi ebele na papa ebele ba yebi tanga komi ola tanga Marie José Marie Antoinette. En tout cas, nous avons vraiment que tu lingi bino mingi. Toko le kabongo te sans que to bossa na eloko moko boyebi que maman Angèle aza créatrice de mode. Donc nenga aza boye. Pese longonya. Donc maman Angèle vraiment longonya. Oui, longonya po anini. Eza na basi mususu. Akoka kosala ta musana cantine ya bana te. Mais so mo ata na cantine ko ka te créer ata ba bijoux. Ba création na moni pas manger. Tofungola nanu saki donc ba création na moni ba ngana na lembenza ndito za boy donc ba tournage Jésus ya so moninga na lembenza to beti bile la mystique donc ba forme bo comprendre que donc ba création ba monte ba nini zali au lieu moi si ovandaka ba futilité ovandaka na kotonga ovandaka na koloba ba kombo ya bato oye kutu onga kutu vanda luka créata makambo lukata mo imagination na ye mo moko lukate loko moko boyo sala voilà. Ozana mo occupe, ozana occupation. O ba loba ki basaki boy ozala mingi te. Mais ozana occupation te. Maman Angèle. So ozana occupation te papa. Ozaka ka ba loba ki, oyoka ki, omona ki, eye kutu, lukate loko ya muke salaka. Na lobi te ke sa ba bijou pour so ba kongole ka boy. Omoni ba traiteur, ba komi ko teba makayabu na kata ba Benoît. Benoît. Omona ki ngo photo wana. Oh non. Mais ngai na sina mona. Na sina mona penzako poisson de mer na Benoît. Parce que on a Benoît. Vraiment. Papa, monde ba bipsa batu musala. Donc monde ba bipsa batu musala. Service traiteur eza moko en France. Heureusement que tu biso soko lingi qualité. Voilà. C'est la qualité. Soko lingi qualité ya chez la Providence. Pilipili na biloko na lie na lobby écoute pilipili na lie lelo. Pilipili ole wana. Mais non. Ole pilipili na fufu sisi. Biloko musute me pilipili kana fufu. Donc biloko ezebele ça dépend de ngolingi o nyonso na lati ngamoko na sali bozo mona makambo lati. Ok. Donc yo vana na papa Serge. Bozo sa sakabila mato ina bino. Papa Serge mobali malamu aidanga mingi. Ok, na radi pour na lelo maman Angèle merci mingi papa Devos merci mingi. Merci papa ndenge oyo soko répondre ndenge bato baluka ke so baluki lisusu na oyebisa yo nzamba batela so seko yaka ka. Ok, merci beaucoup vraiment nzamba za na biso nzamba za na. Franchement, encore beaucoup de gens font mukanda. Encore ya za rare et puis c'est rare mona na pa mbate. Ya za mona wana place mo bobole ba encore ya bo vandi pe amona ni pete donc font mukanda ya Fantomas. Ah ok, en tout cas merci beaucoup. Nzambe aza na biso nyoso nzamba batela nzamba pambola biso nyoso te poto abana ne toza bikela muna ozozo misa pitika bo papa alembe za mona ko kata maloba nde oyebi ko présenter bébé je comme sous problème. Oh maman Angèle ozo bomba ba bijou kitoko boy vraiment présenter ba bijou ozo bomba ngo boy na kanisa esili ni na ngo kanisa ke so esili na kanisa emission esili ah
En tout cas, Nzambaza na bino nyoso tu. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Nzambi kalusa kumuna. Maman nangana pesa soki wa chocolate. Papa yo ebi kitetela te. Ah, izana maman moko boye pesa ngana kitetela soki ni nango wana. Boye boye nango kaka. Nzamba nu beneshine nu bana bet bon. Bye bye. Alors, maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout un semble soutien. A bon c'est le fête no plan na ba yé et comme le roi VIP. Et tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, n'a yo muto ngo bana. Na yo muto so bala que nous anniversaire à libala na yo. Une seule adresse. Na yo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire na yo. Je dis bien une seule adresse. Oyo zo ki bak. Oyo obani ministère no passer c'est le premier anniversaire l'église. Maman ni toi zali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très, très, très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Pareil, regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.